mais condition moko oya pesa ki biso ezalaki ke soki azolata bilamba biso photo zala wana to bandaki kosala ngo po azolata na misu na biso nakome ko trouver nga normal soki azolata biso pe toza wana tozolatisa ye tozopesa ye lamba msusu apakoli ye mafuta na nzoto eye kosala na temps moko naye kozwa mobali chéri wana nazovivre na ye ntango kaka toye kobima na ye mwana mobali wana aye kokufa. Musicien ngo na âge oya yo na âge na ye vous avez série moko to aza série ya likolo oyo ko benga epe papa non to za âge moko te aza série ya likolo na benga papa kolongola ni bilamba eza ya moto aza nu soka wuti ko sokola avant que alata achelo moti ni esume ni lo oh là là Bible lobi moto alobara vérité na mabi o asali azora de l'offense mais moto akashaka mabi na ye abimisaka te malédiction za ndaka eza lelo mosusu oyo ebisinga te o ngai na osentir na kati na à part mamunyoso oyo toloba il y avait un jour où vous allez na concert bokenda ibino nyoso nde bokenda na nombre de 4 ans. Oui. Single na yo itikalaka na valise à leader ndazwa single na yo kunda na mabili. Non papa. Ils ont na 4 valise s'il te plaît. S'il te plaît. Ndakunda single na yo na mabili. Et à cause il y a nudité au bino bomoni. Ndazui semas il y a mauvais sort à na kati na yo. Au komi porteur il y a l'esprit négatif au soki mobile a pénétrer na kati na yo oza sous na longue vitesse. Mobile o mona bimi na yo mwasi. Mais en retour eza yote. Serpent dans na kati na yo. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike insike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba vivre. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Soyez bénis et bonne fête na 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mbote, merci de la confiance et ce que la fidélité au message de Sabiso, na émission où Bravo Jésus, ainsi que derrière le masque, na moment nyonso o ekotaka,
l'un des personnes bazara toujours là pour na ko aimer, pour na ko tinda, ba post j'aime na bango, pour na ba commentaire et il accepte que tu travailleras na batu. Tu travailleras na ba robot parce que tout le monde a ba manifestation na bino de telles fortes moyens où tout le monde a réagir lorsque émission écoute, lorsque émission Eza na kati ya chaîne. Merci à le sponsor numéro 1 chez Bisso Télévision parce que sponsor numéro 1 est à Jésus-Christ de Nazareth. À travers Jésus-Christ de Nazareth, na pesi biso vie, grâce, pe possibilité ya ko bengama bana na Nzambi. Ah on a chez Bisso Télévision, chez Bisso to kitarate, to zalera toujours l'écolo parce que to confia ba vie et pas naïe et en retour à pambola rabiso. Apesa biso mituka, apesa biso mbongo, apesa biso santé, apesa biso possibilité na makambo nyonso. Merci Nayo, Mutolanda émission est derrière le masque. Merci aussi à Papa Chic Mukadi pour nous représenter confiance. Il y a Rosa Loco, la présentateur, pour notre émission Lolo derrière le masque. Merci à l'équipe technique, merci à Papa Denis Monsolo, merci à nos caméramans, merci à Madame J'espère Kachama, merci à Papa Israël Monzo, merci à Papa Jacques Milambo, merci aussi à Papa Naturel, le niveau de régie, Bandeko Balandi. Toye na émission Oezali derrière le masque. Souvent, à l'Obaka, émission derrière le masque, émission Bravo Jésus et toute plateforme et émission nyos ekotana chez biso et comment le rôle et comment le rôle la prédication et comment le rôle la etonga pour na kosunga biso to miyeba lo lengeni oyo to koki ko sambila nzambe te lo lengeni to koki koki mamabe. Alors tozana une sœur o aye ko luka biso na oisika pour que ameke un peu ko bimisa mabe nyonso ya kala to ba arts nyonso ya kometa o lelo peut-être ya mususu et comme lié difficulté te na komones parce que ngala munona la koko koloba mabloba négativité te ayi ko pa loba yango zambe o azala ko rendez-vous na o isika ayiba koya nonai na olinga na mutota l'émission lelo ko pesa ngai esike matoi na okarate mais pesa na mutema na yo peut permettre yo oyeba ko tirer leçon na émission lelo peut permettre yo oyeba lo lenge nini okoki kotambwisa vie na yo. David alobi mon âme loue l'Éternel. Na nyonso o saleli ngai. Ça veut dire que toza sincère au commissaire Nzambi parce que yé mutapesi biso souffle de vie, yé mutapesi biso makasi à travers ngolu, à travers grâce nae de lelo to bengami parmi le vivant. La grande na pesi binombote bonjour. Bonjour. To sepeli koyamba bino na oisika. Merci. Et Yamboto Banda émission, n'a préféré te rendre grâce et pas un zombie parce que Azam maître est en paix à circonstance. Tokangamis to sambela. Ok. Seigneur, te pécio merci parce que rien n'est hasard devant ta face. Le lenge to se réunir nandeko na oisika, ezalanga tina pe sa solution, mais ezala bino bo pe sa solution à travers ngai. Ngolu pe grâce na yo, ezala na moment oyo. Kimia ezala na kati na oisika. Esprit nyonso ya négativité, esprit nyonso entité méchant nyonso or côté les mana oisika, to neutraliser toute force satanique par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de Tolobi. Amen. Amen. Maman. Papa. Bandeko baota la biso, bazana bezo bayiba. Problème ni nous mimi bino na oisika. Ok. Merci beaucoup, Papa Nangai. Problème oyo imeminga esika oyo. Nabotami na libota ya 3 personnes. Ok. 2 garçons. Ngamoko mwasi. Nazalaki mwana moko nabandaki kotanga ba classe nanga malamu soki nake classe nazongi ndako eye kokoma na temps moko mwana mama kulutu nanga tokomaki na ye pembeni kote ekole nazotanga soki nauti classe naleki wana nake kotala ye ou soit babengani nga na ekole nalekeli ye na ndako na ye mwana mama kulutu na ngai
azalaki fan ya musicien moko boye. Musicien wana ayebani na Congo na biso. Aza musicien moko nene na Congo, bato mingi basepelaka na ye. Basepelaka na ye mbeli na ye, basepela na makambo na ye. Eye kosala ke soki nabimi école soit babengani nga nake pa mwana mama kulutu, soki ye alingi akende répétition abengi nga bon toke na ye répétition. Lokola nazalaki mingi tour ya midi mosusu nazokata école nazokende kuna parce que esika tobandaki kokende vraiment sepelisaki ngai na temps oyo toandeki kokende nga na ye. Tokomi kokende répétition ya musicien wana. Soki ekomi 18h ngai fo nawelisa nazonga ndako parce que nabandaki koboya mama agangela nga uswati abeta ngai. Nakokoma na ndako vers 18h. Mama soka atuni nga oye ero pona nini? Raison nanga eza ke embouteillage ekangi nga na nzela. Bien nazozonga makolo malembe na baninga tozosolola yango wana nakomaka ero wana. Kokende mingi pa na ye mwana mama kulutu nanga komemanga pe mingi na ba répétition wana nakomaki fan ya musicien wana. OK. Nakomi kokende ba répétition na ye pamba mosusu mwana mama kulutu akete. Ngai jour ya répétition na bango kuna nakokima klasi nakokende. Eye kosala ke na silisi 6e nanga na ju diplôme na koti université natikaki pe kaka ba répétition wana te. Na université pe na bandaki kokende. Nazokende nakomaki donc heure vraiment fixe kozonga ndako vraiment ezalaki te parce que ndoko ko assister répétition wana ebandeli ti suka parce que nayebi ke nakomi na université bamboye bacontrôle nga susu eza te par rapport ya classe nazalaki nango na ndenge nakomi na université moye mama acontrôle susu eza te po si déjà na 6e na ngai kokendaka ba répétition wana musicien wana aye kosélectionner biso tokoti na groupe na ye po naza danseuse te nabinaka te mais tozaka bafan na ye lokola tolingaki ye mingi na ye kokota na groupe na ye. Musicien wana pe asepelaki na biso namemaki mwa keke bami na nga oyo nasisaki na bango 6e tokende na bango université nabandaki pe komema bango kuna na répétition po grande sœur nanga amemaki nga elengi wana yango nga apesalaki ke nabenda baninga tokoma kokende. Tokomi kokende ba répétition musicien asepeli na biso na temps moko musicien wana ayaki kosala ke voyage ye biso pe tokomi kokende ba voyage wana. Bon na kokende wana apesaki biso condition moko te. Asimbisaki biso kisi te eloko moko te mais condition moko oyo apesaki biso ezalaki ke soki azolata bilamba biso foto zala wana. Ngai nabandaki kokipe ye pe mosusu pesa ngai chemise moninga nanga moko napesa ngai chaussure wana tala kuna pesa ngai décalé wana tobandaki kosala ngo po azolata na misu na biso na tamo ebandeli ebandaki vraiment kosala nga mabe
ntango namonaki eloko wana ederangeaki nga vraiment ye pa na elobeli eloko moko te mais pa na nga vraiment ederangeaki nga. Deuxième fois aye kosala acte wana. Troisième fois nakomi kotrouve na ngango ezango normal parce que eza ndenge na ye soki auti douche aza na posa lata fo bato bazala wana nakomi kotrouve na nga normal soki azolata biso mpe toza wana tozolatisa ye tozopesa ye lamba mosusu apakoli ye mafuta na nzoto mais eye kosala na temps moko naye kozwa mobali nazwi mobali nakomi kovivre na chéri wana nakomi nazovivre na ye ntango kaka toye kobima na ye mwana mobali wana aye kokufa bonga nayebaki te nakanisi peut-être eza makambo ya famille na bango peut-être nini bon nayebaki na ngai te naye kozwa mobali ya mibale mobali wana nakomi kovivre na ye après 2 mois ntango kaka tobimi na ye mobali wana aye kokufa navandi nanu nga moko no naye kokutana susu na mobali mosusu ya misato mobali wana na vivre na ye 2 mois lisusu ntango toye kobima na ye mobali wana aye kokufa nga moko navandi natali nazo comprendre te nini oyo ezokomela nga eza ke soki nabimi na mobali wana ilfa kufa nga moko na milobelaki mingi na mikaniseli mingi nazoyeba te eza nini oyo mobali nyonso nakomi kovivre nakomi kokufa moninga moko atuni ngai question est-ce que ndenge na expliquaki camarade moko aye kopose nga question est-ce que ndenge bandaki kokende pa ya musicien wana ti ndenge bozosala bavoyage ti ndenge olingaki ye vraiment ti ndenge bango ye pa sepelaki na bino vraiment soki makambo ya bien eye na kati ya groupe abenzi bino donc amemaki bino esika moko to ndenge nini nga nayebisi ye no mwana mobala bato amemi biso esika moko te asimbisi biso kisi te eloko moko te mais comment mobali soki olingi mobali bosali na ye 2 mois mobali wana il faut akufa kaka nga moko ti siko nazo comprendre te soki eza nini ou soit bamakambo bakoko na biso basalaka maloba na bango yango ezolata biso nazoyeba te papa na ngai. D'accord maman. Avant toki na procédure ya de l'uvance nalingi nayoka mo explication moke obi bien musicien question za musicien o ayebani oui aza parmi ba musicien o baza reconnu oui. Na oisika oui ce qu'on a là tout là musicien ngo na âge o ya yo na âge na yi vous avez série moko to aza série ya likolo oyo ko benga epe papa non toza âge moko te aza série ya likolo na obengi papa obengi papa oui ce ko kolongola bilambo bande kolongola ezali ke boyo kuta peut-être mususu na cycliste to kolongola bilamba ya kozala pena na nudité mobimbo to ba ke mutaza ni
kolongola na bilamba eza ya moto aza nu soki awuti kosokola avant ke alata atie eloko moko te oui ni esume ni eloko nu oh là là avant ke alata fo biso tozala wana tomona ndenge azolata. bozalaki combien de personnes? Tozalaki 4 personnes. Ka bino 4 oyo bozalaka soki azolinga alata? Oui. Oh là là. Na parmi bino nyonso 4 wana boza en vie? Oui, toza en vie. Après so alingi alata bino bolukile bilamba to azalaka deja na bilamba na ye atie na mbetu to bino fo bosalela ye shwa bilamba olata? Biso nde fo tosalela ye shwa bilamba alingi alata. Soki aza na mposa alata complet moko fo biso nde tosalela ye shwa ou soit prise lata couleur oyo kopesa ye moko abanda kosala shwa te biso nde tonde kosala shwa elamba azolata. Ça veut dire que bon ndeko voyager na ye partout place nyonso bande kokende fo bino bosala toujours wana? Oui, tozalaki na ye partout esika azali donc biso fo tozala wana. So eloko nini ekosalaka yo longo na kati ya mouvement mpo kokende libanda okomoluka mpe mobali parce que le moment ozalaki na kati ya mouvement seke ozalaki na mobali te? Oui. Est-ce que envie oyo okóma na mobali na olongo na kati ya mouvement ekomela ko na momani? Ekokomela nga natali ke oui naza na nga pembeni na ye naozwa na nga mbongo azopesa nga mbongo nazo voyager esengaki ke fo nazala mpe na mobali parce que soki naza na kati ya mouvement donc ye alingaki te na kati ya mouvement ye alingaki te tozala na mobali yango navandi naye kotala fo nakomi na posa nazala na mobali yango moni elongolaki nga na mouvement nakende nga mpe nasala vie na ngai yango wana. Bible elobi moto alobaka vérité na mabe oyo asali azwaka délivrance mais moto akashaka mabe na ye abimisaka te malédiction ezalandaka ye. eza na eloko mosusu oyo oyebisinga te oyo ngai na osentir na kati na yo apart mamu nyonso oyo otolobaka? Papa, na minute oyo ndenge naza boye nazo vivre na jeune garçon moko mwana mobali wana nalingi ye mingi ye pa alingi nga makasi papa na ngai mais sikoyo nazobanga mwana mobali ya bato naumeli na ye azoderange nga napesa ye nzoto mais nga nde nazolinga te parce que nazobangela mwana mobali ya bato nalingi ye mingi papa ye pa alingi ngai nakomi na posa na bala nazala na mobali esika moko nabota bana na nga parce que nakomi deja kokola age ezokende papa ménopause ezokota lisusu na ba age ya likolo te koma kota na ba age moko ya se papa na ngai nakomi na posa nabota bana na nga nazala pepa na nga sikoyo nazobangela mwana mobali ya bato papa kolela te maman mwana bato s'il te plaît s'il te plaît tango otya kolela tozala na monopole te ya kosunga bino. La première des choses on a koyebisa yo à part komona nudité ya musicien wana il y avait un jour au bozalaki na concert bokendaki bino nyonso nde bokendaka nombre de 4 wana? Oui. Sengle na yo etikalaka na valise ya leader nde azwa sengle na yo akunda na mabele? Non papa, sengle na nga. Sengle na yo ezalaki na kati ya valise s'il te plaît s'il te plaît nde akunda sengle na yo na mabele? Soki na Bible oui bazalaki na malédiction à cause bamonaki nudité na ye, à combien plus forte raison moto aza papa yo mona mobimba na ye sans pourtant alata bilamba
toi tu trouves qu'il y a un leader oza toujours pembeni na ye. Eza à cause ya nudité au bino bomoni nazwi semence ya mauvais sort achi na kati na yo okomi porteur ya l'esprit négatif o soki mobali a pénétré na kati na yo oza susu na longue vité na kati na ye kosila parce que les moments au bino bomoni eza aveuglement mobimba et permettre yo te okutana mobali pembeni na yo bosimba bana ezalaka te ke ezemi na nde bato balongola yango te mibali wana yo moto bomaka bango azwa esprit atia na kati ya nzoto na yo mobali omona bimi na yo mwasi mais en retour eza yo te serpent ndaza na kati na yo oyo permettre ke abenda mobali pour ke aboma mobali yango moni parmi mibali nyonso oyo bimi na bango bakufa c'est à cause ya biloko wana. Troisième des choses, ba camarade nous nyonso 3 obosaki na bango na yo ndi bando sala nombre de 4 mi bali baza yo kufa mais yo bisinga awa ke bango nyonso baza deux. Parce que yo mi tuna ke malheur no yo uta wapi iza yo moko nde moto fungoli porte pour na kota malheur na yo. Omoni tango oza mwana tango baparent baotimba ona loboko baomema na éducation il faut olanda baparent na se na moi oyo y a rien pour rien moto azwi ta ya kopréparer carrière na ye olinga te oyo epembeni na ye obénéficie na moment oyo asala basacrifice ebele po akoma oyo akomi. Il y aura toujours le prix à payer. Aloba de jeune na kati ya vie na bino botika la aussi mabana te botika la na mobali te parce que bozan na kati ya servitude ya kosalela ye merci Seigneur Jésus. S'il te plaît, maman. Oh, tellement. La seule condition pour que mobala kufate ainsi que yo on a 4 esclavagisme wana ezali ezali papa yebisana papa yo fongola motema na koyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît. S'il te plaît. Papa. Koyamba ezali nengo zo renoncer mabe nyonso yo sali. Na lingo zo peni espace otika a intégrer na kati na yo. Obane ko tambwisa vie na kitoko na munene na yo mebemelo eloko te. Le contraire yango nde kimisi bana libala mibali pembeni na yo
Mais si on mis Jésus comme Seigneur peut sauver, ozui vie à sika. Si on yamba Jésus on a noyé bisayo. Sika mabenyo so salaki. Papa natiki bebe nyonso papa. Papa natiki bebe nyonso. Papa nayambi Jésus Christ papa nayambi. Monta liboso yo kushaki na ye. O aza mobala liboso de verger, aza joueur. Oui papa, ça joué, papa ça joué. Ozwaki pe kana kata Kana kata miziki papa. Tokutana keleka papa. Le verger ko pe kana kata ndako ya musicien. Oui. Azwaki na kati ya miziki papa. Ine mta de verger na kati ya ndako ya président. Mwena sena moyo nyonso omoni ezongila yango nde eza wolo te. Eza na moto te akose sacrifier mpo na yo au vivre vie à l'abondance si ce n'est pas Jésus-Christ au rédacteur ayaki na nzela ya Marie ainsi que na Joseph pour que ngana o loto za la sauver. Vanda bien. Papa, maman, yaya leki. Nasengi vraiment na ba parents nyonso. Na bonde libino na motema moko. Boye ba kolanda l'éducation ya bana. Mwana loba ki classe. Azongi tia rigueur ba classe nini wakendaki. Embouteillage nini ezalaki. Le moment ngana yo tout le monde a technologie a évolué. Diable a peu a évolué stratégie. À l'époque, ils avaient pas musiciens na ça sacrifice, bon peut ça monter lamba. Au vendre à pembe na musicien, yo mto linga wa musicien. Au vendre à pembe na yo kanga marana yi, au lia kana yi. Ya mabe komela ote, parents profiter, les qui a profité, moi na profité. Mais sache le bien que azo utiliser yo. So lingo yeba le manière à utiliser yo. Nyonso bando pesa yo. O tikala ko s'organiser na vite. Malgré nyonso ko sala. Le jour où on a décision dans la musique na yi, nyonso ekoya. Ko tonga ndako eromela, mais ko bukana. Ils auraient tenté pour eromela. Ekoya mbamo par terre. Papa, maman, yaya, tant oza sous-ité les leki quelconque. To mwana na yo. Sora qui classe aye landela yi oza censé ressembler la rapport na bana vaba bima bakini yo muto tala ngai ya ndeko za single des musiciens na kunda na kati mais yo za ba dossier ba komi kombo na yo no poste no prénom ba komi ora na simple papier bazui ba kundi na samabili. Benga biso. On va prier le bon Dieu. Pour mon guérison dans ta vie. Maman.
O ça la prière na sima na ngai. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Lumbisa ngai. Lumbisa. Natambwisaki vi na ngai na makasi na ngai moko. Natambwisaki vi na makasi na ngai moko. Mais lelo nazwi litomba te. Mais lelo nazwi litomba te. Nayepa na yo. Nayepa na yo. Lolenge kaka enfant prodige akimaki. Lolenge kaka enfant prodige akimaki. Papa na ye. Papa na ye. Nyonso akene na ngo ebungaki. Akene na ebungaki. Mais le moment azongaki. Mais le moment azongaki. Papa yambaki ye. Papa yambaki. Apesi nyonso abungisaki. Apesi nyonso abungisaki. O nga pe na bungisi. O nga pe na bungisi. Nde na renoncer mabe na sala. Nde na renoncer mabe na sala. Nzambe elimbisa ngai. Nzambe elimbisa. Na liste na yo. Na liste na yo papa. Nazala parmi compter le roi abana. Nazala parmi compter le roi abana. Seigneur, nous te disons merci. Ngam na bikisaka te. Mais ngolo na yo ndezala na kati na oisika. Ndezala travers ngai. Disciple na po montazo guérison. Lolenge ka notre sœur a renoncé mabe na ye. Seigneur, Seigneur. Lolenge ka notre sœur a eu décision. Ya koyamba yo na kati ya vie na ye. Nasengi ngolo na yo ezala likolo na ye. Nyonso bakundaki ya ye. Par le nom de Jésus-Christ. Mabele fongwama. Identité na ye bima na kombo na Yesu. Semasi nyonso ya liwa o bakota na kati na ye. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ezala déracine. Amona guérison na yo. So bachai na liste ki azui mobali fa kufa. Cette fois-ci, mobali okufa te na kombo na Yesu. Amen papa. La Bible nous dit, il a récit le nom dessus de tout le monde. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera le nom de l'agneau. Na moment to beleli comme Jésus-Christ. Mignolo le nyonso ekata na likola vi na ye. Condamnation nyonso ezala séparé. À recevoir ngouya na yo. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Na communiqué grâce likola vi na ye. Ma be nyonso asalaki. Ngolo e enveloppé likolo na ye. Pesa kimia na motema na ye. Jilobi na mukande Joël 3. Nyonso ba soterel bazwaki. Oza na monopole pe pouvoir. Ya kobakisa pe ya kopesa biso ya sika. Nyonso ya bungisaki. Lelo lokola renoncé a commis une nouvelle créature. Bénédiction kota na kati na ye. Par le nom puissant de Jésus-Christ. De Tolobi. Amen. Amen papa. C'est fini. Voilà. Merci. Na bande réunion sur batala kibiso. Ce qui Jésus-Christ de Nazareth a zongité. Tozana bino toujours na oesika. Peut-être yom totali biso. Ya yo likamuza plus que koleka ndeko. Omona ke ah non ya na plateau na olobani. Ata na oyate benga. Nzambo azala oesika. Nzambo azala na travers ngai. Ngolo ezala likolo na yo. Omona guérison. Kimio etika na biso. Si qui Jésus-Christ de Nazareth a zongité. Tout le monde a toujours na oesika. Merci beaucoup. Oh Yahweh, supanguya nayo na mabota, supanguya nayo na bekilizi Yahweh, supanguya nayo na banation, nguya na yo papa, nguya na yo Yahweh. Sobangoya, mokondi, sobangoya.
nguya sopa nguya